Ouais, ma bijou bidor. Moi ça pembe makasi di balobi bidor TV ne makambode. C'est artiste Gianni l'idée sous tes chef d'orchestre Nego di Magembe Yambia. Chonelele, ma bijou wow bidor TV. Ma bijou lele. Allez to bonnet bidor TV to massive mana chaîne bidor TV yo. Allez chaîne l'équipe chaîne nyoso bidor TV yo. Artiste Zimakata la bidor TV yo. Allez to bonnet bidor TV yo. Ma bijou Oumela toke. Allez moi ça l'équipe tabanagu. Moi ça l'équipe bango nagu. Ma bicho l'équipe bango na pembe. O l'équipe bango na kitoko. O l'équipe bango na mbongo. Bango bazana no côté. Allez to bonnet bidor TV yo. Na Paris yo. Bidor TV yo. Allez kuna na Belgique to bidor TV yo. Bana Londres, bana États-Unis bidor TV yo. Allez to bonnet bidor TV yo. Ma bijou roumela lolo bidor TV yo. Allez to bonnet bidor TV yo. Chaîne l'équipe chaîne nyoso ya YouTube bidor TV yo. Allez to bonnet bidor TV yo. Ma bijou roumela ulekita banagu ulekiba ngona mpembe ulekiba ngona bilamba. Allez rumela allez to voter to bonnet bidor TV yo. Ma bijou c'est artiste Gianni le dessous et artiste Zimak Buenezalaka chaîne l'équipe chaîne tout babana bakokate di bamela pema to l'équipe bango. Bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mukola lelo ya vendredi. Ngandi ko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or na lobaki na bino chaque vendredi bozala banda pona koyoka eloko nini Mama Bijou d'or lobela bino pona journée ya vendredi. Na beta masolo na nga ezala vraiment no problème ya ba polémique te. Mama Bijou d'or na beta masolo o mingi vraiment ezopesa ba un plus nazopesa ka ba conseil. Mama Bijou dans la émission na ya ba amser mutuyo surtout luka libala ko hésiter te luka Mama Bijou sala vidéo na yo pesa Mama Bijou atia yango na émission na ezala ka chaque dimanche. Mama Bijou dans la salle promotion ya biloko abatu na salle promotion ya ba star na salle promotion ya biloko ya donc ya makambo ebele comme na ko sala promotion ya boutique na yo na ko sala promotion ya magasin ya salon de coiffure na yo na ko sala promotion ya donc flat na yo na sala ba promotion ya biloko na sala ba promotion ya bato ya théâtre na sala promotion ya ba musicien na sala promotion ya ba œuvre bato ya ba mécanicien ya biloko ebele mutu yo surtout ça besoin Mama Bijou ça ela promotion ya biloko na yo ko hésiter te contacter bidor suivi aux ala jamais 10 Mama Bijou d'or na lambaka na laksa pe ba secret na nga oyebokisa ba nzoto na otiko la sabino mikolo masque ya ba anturite na laksa ba kisi ya roya ndenge ni mutoko iko konda ndeni mutoko iko garder beauté ndeni mutoko sala makambo ebele pona o ratete s'abonner na bidor suivi fina croche zawana pona so Mama Bijou d'or atie émission na ye kaka siko yo pe ekomelio na ndenge mo ya pete naza besoin ba soutien na bino naza besoin bo partager ba vidéo nanga etalamaka naza besoin bo saka ba j'aime na bino ba commentaire na bino Mama Bijou d'or aza nango besoin naza besoin ba soutien na bino bo s'abonner vraiment massivement na vidéo suivi nazo pesa ba tunyo surtout merci oyo ba s'abonner na chaîne nanga en tout cas nzambe vraiment amona bino parce que Mama Bijou d'or naza besoin ya ba 1 plus na bino. Mama Bijou d'or na lobi makamyo surtout na sala kana laksa ba recette ya ba mindele pe ya ba tumundu. Mama Bijou d'or so za la besoin tam susu Mama Bijou d'or bo sala émission bino mibale pourquoi pas luka Mama Bijou d'or donc to solo là to e bande biso ba to sala émission même par téléphone to ko kina biso ko sala Mama Bijou d'or na sala makambe belé donc na za la besoin vraiment ya ba souci lelo vraiment na ye awa pona ko beta lisolo moko ndeko na biso mo ya mobali na Allemagne abenginga ya pesinga lisolo atangelinga kombo ya mutu te oyo nazo beta lisolo
donc nazobeta lisolo ngamo nazobeta lisolo nayebi mutu nazobetela ye nazobeta lisolo te nazwi lisolo o po nayebi ke oui esalamaka trop nga naza besoin ka ya kopesa conseil ba comportement ya basi ya mabala tozali na lisolo moko ezali lelo mutu ya mingi comportement ya mwasi ya libala ndeko na nga ya mobali abengi nga lobi mama Bijou d'or kana milieu na biso awa donc tozala mwana mwasi moko to comprendre ka yete mwana mwasi wana na milieu soki bovandi tanga ka kombo ya mobali na mobali nanga na ke kolala mobali nanga tika na ndako mobali nanga kaka boye mais makambo oyo alobaka na makambo oyo asalaka ezokokana te toyebi te finalement soki mwana mwasi wana azala donc aza ndenge nini pe apensaka nini na mutu na ye mwana mwasi wana azali na milieu ya bana mwasi ya libala atambola na mobali na ye te rare abimaka kaka ye moko ayaka na milieu ya bana mibali bavandi donc aromela masanga na bana mibali azotanga kombo ya mobali na ye mais makambo aza kosala mama Bijou na yebi te pourquoi mwana mwasi wana tambola na kombo ya mwana mobali wana na munoko na yebi te soki libala wana vraiment mama Bijou d'or ezalaka malamu parce que ndenge se comportaka tant tozala na ye on dirait mwana mwasi moko azana mobali te mais azana mobali biso pe toyebi mobali na ye ngana tuni papa langa ase comportaka ndenge ni abi mama Bijou atika bala mibali ko simba ye ko kanga ye na banzoto de soki bovandi oya ya simbi oya ya zoki siboye vraiment donc mama Bijou na ito ngai vraiment de na zawa na ngala za marié te mais na banga da koma ko banga ko bala pona ko kuta na modèle ya mona mwasi oyo ase comportaka vraiment on dirait mwasi ya libala te donc mama Bijou ngana ye kaka pona na mekala ko solola na bino parce que balobi mwana balobi ndeko na biso ya mwasi ase comportera lokola mwasi ya libala te atambola na mobali na ye te na ba fête akendeke ye moko na ba fête abina na ba mibali ya batu donc et puis sika vanda kalinga ba mibali bas kanga ye na nzoto basimbaka ye donc mwana mobali wana kam ndeko na nga ya mobali abengi nga lobi mama Bijou d'or elekela kanga la ko tangela yo kombo ya mwana mwasi wana te mais nakamwaka comportement ya mwana mwasi wana comportement ya ndeko na biso ya mwasi soki basi tu ya mabala bazalaka bongo merci ko mama Bijou d'or na lingi vraiment to solo la kaka moi mukie parce que ezali vraiment point moko ezali makasi mingi oui bolimbi simukie parce que bana ba déranger kinga donc nakoma kikutu na lobby eza vraiment na ba point mususu makambu mususu mwasi libala koki kosala na oya koki kosala te ngai mama Bijou d'or na pesa nanga ka conseil parce que kozala landa kwa libala na kozala libanda il faut différence ezalaka mwasi ya libala jamais akoki ko se comporter lokola mwasi ya libanda d'abord mwasi ya libala nzoto na ye o eza ya mobali na ye eza ya n'importe qui te pona simbaka yango mwasi ya libala donc il faut na ba fête ozala na mobali na yo okokende yo moko na fête pourquoi nga mama Bijou d'or na pesa conseil lisolo boyoki yango et puis bo comprendre ndeko na nga ya mobali aza komilela lobi ye aza kobanga kobala parce que amonaka ba comportement ya basi ya mabala mingi esepelisaka yete ndeko na biso moko aza na mobali atanga akomba mobali na ye pamba même makambo oyo ye asalaka na par rapport ndinga lobaka linga mobali na ye na par rapport ndinga tanga akomba mobali na ye na ba milieu ezali kokokana te na makambo oyo ye alobaka na batu na oyo ye aza kosala parce que atika basimba ye na banzoto na ba mibali mususu kokanga ye kosimba ye oyo ya simbi ye oyo ya sali boye abima na ba feti ye moko abina na mibali mususu makambo aza kosala vraiment eza ko donc eza ko se concorder te na makambo oye alobaka et puis na kozala mwasi ya libala yango mama Bijou d'or lelo naza na ba point mingi te video na nga pe kozala mulai mingi te la lingika na loba kozala mwasi ya libala il faut que se respecter mwasi ya libala okoki kotika mibali basimba yo na banzoto te oya koya simbio ngana linga mwasi na kobala na linga azala ka lokola yo mais mwasi oyo kobala olinga azala ka lokola nga meko simba nga te loba na munoko simba nga pourquoi d'abord
mutu mobali mususu pona approcher yo abanda ko simba yo na nzoto seki ayebi point faible na yo. Donc ezala mibali mususu amonaka yo asepelaka na yo mais akokoka kutu kopusana te parce que déjà modèle oyo elongi na modèle o se présentera ngo na miso ya batu ezobangisa ta mususu mutu approcher yo. Mwasi ya libala okoki kotika te mibali mususu o soit disant ba camarade ya mobali no baza pe ba camarade ya mobali na ote baza kaka ba connaissance parce que biso nyonso tout oyebani. Donc obimaka na ba milliers mikolo nyonso tout yo moko kendeke ko luka nini na ba milliers wana parce que mobali na yo azalaka te. Soit disant mobali na yo asalaka vanda na ndaku mama obimaka ko luka nini mobali na yo soki akei musala akuta yo na ndaku. Samedi on va inviter bino mobali na aza na tante vanda lukati bukolo mobali na akozana na tabu kei feti bino mibale ba couple bokobo oyo to monaka ke mobali atikali na ndaku mwasi abimi akei feti bokeba na ba couple ya boye. Donc tizala lango suba mabala te comment lango ka ba couverture ba mabala mingi tozomona na poto basi ba boyana na bango kale tikala ka ba échantillon na munoko ke tozalaka nazalaka marié nazalaka boye mais bazalaka na bango lisusu te. Eloko siko ezosala basi wana yango wana. Donc avant na mobali na ye peut-être na mwa soni batu bamona kaka azalaka na mobali lokola amesana peut-être mobali na ye mutu asalaka mingi a profitaka kala mwa mbongo wala mais amour vraiment ezalaka nango lisusu te parce que ngai na yebi soki bolingo ezali place nyonso tout mobali na yo akozala yo okozala. Feti nyonso tu baromona elongi ya bijou bamoni elongi ya X. Feti nyonso tu bamoni elongi ya X bamoni elongi ya bijou. Mwasi ya libala okoki jamais kokendeke ba feti yo moko au moins que ozala célibataire. Mwasi ya libala okoki jamais kotika mibali mususu basimbaka nzoto na yo ezali ya mobali na yo ezali ya mibali wana te. D'abord tant tokendeke na ba fête toza ba couple yo za na mobali na yo ngape na za na mobali na ngato komi tangu ya kobina na respect tam suboki ko sala échange. Donc boyi ko sala échange tam susu camarade ya mobali na asenga lo bien ce que na kokobina na mama. Oui, et ko sala ma une fois deux fois mais pas chaque fois. Ou bien ngana kendeke ba feti na kendeke kobina wana mibali mususu non lelo na kei feti mbala moko mobali nanga azalaki ta mususu na musala dimanche et samedi et lundi so ba inviter nganga mona koya te na koya te. Donc to ba tuka basi ya mabala to yeba ndenge nini tozo vivre na ba mibali na biso ou bien olingiye te ou bien bolingani te parce que ba mabala mingi koma nango ki mascara abimaka na ye atambolaka na ye na kombo ya mobali na ye bolanda wana te alingaka na ye lisusu te parce que so botali na se makambo oyo asalaka mobali wana en tout cas. Donc aza vraiment d'une te akotangaka kombo ya mobali wana oyo nyonso to azobimisana na monoko na ye atangaka kombo ya mobali na ye wana eza nango kaka mpona atrompe bino atrompe bato ke nazalaka na intel nzoka na katikati wana intel wana ezalaka lisusu te. Mama Bijou d'Or na betise te mwasi ya libala okoki jamais kokendeke feti yo moko feti moko okei yo moko batu ba comprendre balobi tout monde a bijou toujours na X bijou ayeye moko c'est que X asa na musala eleki bongo deuxième feti na oyanga moko te il faut que nazala na X botala ba mabala mingi na poto obomonaka ba mwasi na mobali bazala partout bango mibale baza bien. Oyo azalaka ke chaque fois tika mobali na ye atiki mobali na ye na ndako akei feti ye moko botuna pourquoi. Donc mobali wana koma na ye échantillon na kati ndako mobali wana ye mwasi wana koma na ye kana soni pona koyebisa batu ke nazala susu na X wana e nazala susu na mobali na ngate akoma na ye ko bomba mingi baza ko banga misu ya batu mingi bazali ko bavandika pona bana mingi avandika ata mususu mobali na ye pesa ka embongo mingi avandika pona ata mususu bafutela nga billet ya Congo mingi avandika pona 300 soki $400 ou 400 euros bakisela kae chaque mois na fin du mois mobali na ye apesa kae pona ko
pona kosala ta mususu basha eza na mibali mingi bacontribuer na ndako komona fin du mois abimisi 500 apesi abimisi 300 apesi mwasi akomi komona ke oui soki ye azate 300 wana ekozala lisusu te 400 wana ekozala lisusu te yango wana bozo komona mabala mingi eza kovanda soki tolongoli babiloko wana ya mike mabala mingi eza na poto esi ekabwana nango kala donc batu bakoma kovanda ka pona batu bamona bango parce que mwasi ya libala jamais okoki kotinda okoki kotika mibali mususu basimbaka wana nzoto ekobanda kutu ndenge nini ekobanda kutu ndenge nga nazala mobali na nga nazalaka marié yo mobali mususu ya osimbaka na nzoto ebandi ndenge nini il faut en tout cas bandeko na nga ya basi tomipesanaka respect soki ozalaka na mobali na yo azalaka na tante vanda na ndako vanda na ndako mama na kati ya ndako azanga misala te mama na kati ya ndako donc asanuyaka te mobali aza na musala ovandi na ndako aya kokuta yo na ndako akuti yo ta mosusu repasser na yo akuti yo soki kuta eloko akosala eza te kotela na wata tv vanda na ndako mobali akuta yo na kati ya ndako mobali akoki koyaka korécupéraka yo na baplace ya bamisi ya banganda te mobali akoki koyaka kozwaka yo mobali akomi koya donc mobali asisa mosala soki 17 ake kozwa yo soki place nini non mobali aya kokuta yo na kati ya ndako par rapport otambolaka par-ci par-là yo mwasi ya libala donc mabala mingi eza na poto eza nango deja ya kokufa bato baza kosala sembla ndeko na ngai ya mwasi oyo koyoka video oyo ozalaka na bacomportement ya boye ke obimaka na yo place ozobima malgré bato bayebi ke oza mwasi ya intel otanga na mpe kombo ya mobali na motika basimbaka na nzoto pourquoi kotika oya ya simbi yo nga nalingaka nga pe aso nazwi na ngai penza so nazwi mwasi lokola yo na kozala malamu aya kangi yo na nzoto mususu aya kangi yo pourquoi mitika basimbaka yo pona nini oya kozwa libabe oya kozwa kisanga ya kimukolo oya opesi mobali na opesanga donc soki omoni ke eza kosimba te malamu kokabwana ke kosalaka buzoba otambolaka na kombo ya mwana bato na monoko nzoka osalaka na yo babétise ezali vraiment malamu te mwasi soki bolingo penza ezali mobali akokotika mwasi akokotika mobali na ete na feti moko boye ye mobali alali yake na feti esalama te mobali aza na musala yo ke na feti oke olukani oke koluka nini donc soki penza bolingo ezali mama Bijou d'Or alobi feti nyonso tu toza biso mibale donc ekoki kozala na bakamoko rare mama Bijou akeye moko me feti nyonso tu boza bino mibale ou bien na banda ko bimali susu te parce que mobali nanga azala na tante mama Bijou d'Or na pesika conseil nzoto ya mwasi ya libala ebongi mutu nyonso tu ko simbaka yango te ebongi te kotanga kombo ya mobali na lokola lecture moko boye na misu ya batu non batu ba mona ke oui atanga kombo ya mobali na yete mais azana mobali wana nde eza important ke ozotanga kombo ya mobali na ba milliers mais makambo yozo sala ezo concorder te na makambo oyo yo oza koluba donc to basi ya mabala tozala na respect to pesa nzoto kilo to tikara basimbaka biso na mibali mosusu te d'abord kobina kutu ozobina na mobali mosusu ozo sentir ka ke sala genèse la malamu te bongo yo tozobina te loko te outi na mesa na yo kangia na nzoto pona nini pona likambu nini ata kutu ki pire mo sina mobali ezala te donc mama Bijou ndengeka na pesa conseil na bandeko na ngai ya basi o bazalaka marié o batika ka mibali mususu basimbaka ba na nzoto eza malamu te eza d'une te ya kopesa mibali na bino bopesa mibali na bino respect tolobaka moko boye muto vanda parce que kokozala bato mususu ozotala otali video ya mama Bijou lobi oyi otali tamsoni ngo juger mama Bijou oui pourquoi pas il faut que juger nazala nga muto mokili nazala nga pe na mabe na nga mais nga moko na yebi makam nazoloba so bolingo ezali mwasi place nyonso tu mobali na yo akozala yo okozala soki bakomi komona ke feti o mobali nga ke ye moko mama Bijou atikali na ndako akenganda te atikali na ndako feti wana elandi akeye moko mama Bijou atikali na ndako wana ya quelque chose tam susu mabe komokota tam susu mabe ye mais mwasi nyonso tu oyo azali na mobali na ye feti il faut bazala bango mibale soki samedi oyo osali nga pe na vandi na ndako soki tobimi biso mibale malamu kutu ngana vana na ndaku ke ngana yozala na ndaku ngala zala libanda eza impossible
soki nabimi na milieu yo ozate mobali musoro simbanga na nzoto pourquoi mobali nanga azawana tata pe mobali nanga azawana oyebandi ndeni wa simbanga na nzoto. Donc bana basi obotika ka mibali basimbanga simbanga bino na nzoto bomi pesa nzoto na bino respect parce que eza d'unité ya mwasi ya libala kotika mibali basimbanga simbanga yo boy ezali vraiment malamu te. Donc mama Bijou D'or na lobby ou bien ozana mobali na yo ou bien obomi libala parce que donc makambo oyo zo sala ebongi na mwasi ya libala te mwasi femme seule o azoko se respecter te nde mutako yiko tika basimbaka simbaka yebe pona femme seule o azako se respecter mibali nyoso tupe bako simba na nzoto te parce que respect e bandana na yomoko soki yomoko mi pesi respect ne bato mokili ba pesi respect. Donc mama Bijou D'or nga na pesi nga ka conseil po na pesa nga ka conseil. Donc nazo pesa nga conseil nasi papa na biso ale mambasa donc vrai Joe na kati ya Maroc oyoki penza conseil ya mama Bijou D'or a lobby mwasi ya libala kotika ba simba na nzoto te parce que nzoto no ezali ya mobali na eza ya batu nyoso tuté et puis mwasi ya libala kobimara na ba feti yo moko te okende na ba feti yo moko kende ko lukani no tika mobali na ndako tika mobali no na musala vandalala oke ko lukani bien ou bien biloko kolia lala na yo parce que mobali na wazate otambola yo moko pourquoi ozala marié. Donc vraiment mama Bijou D'or na lobby que moi si alibala se respecter pour na batu mususu ba se respect ba pesa yo respect ozali femme seule se respecter pour na batu ba pesa yo pe respect parce que nzoto ezali eloko moko ezali sacré mobali nyoso to ko simba mutu na nzoto te pourquoi oza mobali na ngato simba na nzoto pona nini. Donc na lingi bino mingi bozala wana toujours na Bidor TV bozala jamais dessus lelo mama Bijou D'or na beti lisolo na yebi kombo ya mutu te ba pesinga ka lisolo balobi mama Bijou D'or beta lisolo parce que à côté na biso mabe ekoti basi ya mabala baza ko se comporter lokola ba femme seule atako tu femme seule akokosa la bongote femme seule aza ko pesa nzoto na respect akoki ko sala yango te yo mobali mususu outa wapi pona ko simba bijou et salama te ko sala mrapete. Donc bozala wana toujours na Bidor TV na pesa na ba conseil vraiment moi si nyoso to kokuta na lisolo oyo soki sala makambo mama Bijou D'or a lobby vraiment vanda zonga mutu loba non nzoto nangeza ya mobali nanga na tika mibali nyoso to basimba nga beza malamu te. Et puis ba fête nde na kende nga moko esala bien te so mobali nanga za la musala na vanda donc akoza na musala inanete ezala ba samedi mususu asali na epete ba invité bino to bokota bino mbaye na salle batu babi wow ayena mobali ne kitoko mwasi couple bonga mwasi na mobali mwasi yo mo bozo okay wapi okay wapi vanda na ndako papa ke musala yo ko kende feti te parce que mobali na wazate. Donc mama Bijou D'or na pesi na ka conseil na bandeko na ngato abasi o basala bongo na ba papa oyo bomona abasi na bino baza ko bima bino bozoloba eloko te bo mekana ko pesa bango conseil mwasi abongi na libanda te mwasi abongi na ndako mwasi azala mwasi ya libanda te donc to tika batata mususu ba bima libanda mais mwasi aza mwasi ya ndako mwasi aza mwasi ya libanda te. Donc to bandai ko mona ba mama na biso na ba Kongo kuna mama kende nganda ye moko te mama kende ke feti ye moko te pourquoi biso ba mama ya poto to ko sala bongo te neti ba mama na biso ba bandai ko sala il faut to pesa respect avant batu ba pesa biso respect. Donc ba papa bobenda ba mama basi na bino matoi ba vanda na ndako. Donc la carte qui gagne oyoki conseil à mama Bijou. Donc papa Joujou na arène oyoki conseil à mama Bijou bandeko na ngai mama Jolie na Belgique oyoki conseil à mama Bijou zalara toujours wana na papa place surtout papa Rosala yo ozali au moins que yo tikali na ndako papa bimeli moko. Maman na biso Bijou la Blanche na Congo oyoki conseil na yebi ke yo zala toujours na papa na chérie na yo pembeni nde boye nde zalaka. Donc maman na biso Magui balobi ata oza femme seule il faut zalara digne ozala kada omi pesa yo moko respect avant ba pesa yo respect na za femme seule ezate ke lokona za femme seule na vandi na nganda batu ba yaka kosimba nga mais na za femme seule na vanda na kata ndako na nga pourquoi la libanda na bili banda pona lokani. Donc bo pesa nzoto na bino respect
na pesi mbote na bandeko na nga nyonso ba mosi tu esika bozali ya Derrick mosi na Suisse mama Bijou d'or apeso ba mbote mama Rita na Suisse na peso ba mbote ma petite sœur Sandra Lina na Hollande ba bisou na yangoyo na pesi ya Lili Besa mbote na yebi ke yotika papa te partout na fête bozala bino mi badezala ande bongo ezala ande bongo mwasi azala ande bongo mwasi aza mwasi salama pona azala na ndaku so tobimi biso mibale soki yo kobima te nga pe na kobima te soki nga na lembi yo bimi mais eza te ke nga na bima yo tikala na ndako donc c'est ça donc balobi baloba yo na mabe baloba yo na mabe ekutamela yo te donc mbote na mutu nyonso tout o ayebi Bidor suivi o ayebi mama Bijou d'or na porta bino na care bo s'abonner massivement na Bidor TV bo zala jamais dessus parce que na pesa aka ba conseil basi ya mabala bo vanda na ndaku botika basimbaka bino na banzoto te bayo peso sanga opesi mobali na yo donc nalingi bino mingi prochaine vendredi bozala wana parce que nazana lisolo arbete la bino vendredi ya malamu lisusu bo s'abonner et puis bo fina croche wana mama Louise moi c'est papa Andoya na colonne na nzimite mama Louise obimara na fête otiki papa Andoya na ndaku non na mona te nazala so na moni papa Andoya na tuni wa mama Louise donc bongo nde ezalaka donc ezala bongo moi si ya libala il faut tambola toujours na mobali na yo donc na lingi bino mingi prochaine émission bozala jamais de si mbote na ba mama ya première classe na linga bino mingi parce que bino bozana première classe mama Viviane toza toujours ensemble mama qui j'apprend sepela na ba commentaire na bino botaka donc na sepela na bino ndenge bo soutenir nga bo continuer ko soutenir mama Bijou massivement bo e marape ba vidéo na nga bo partager ba vidéo na nga etala marape pesa mama Bijou d'or makasi ya bete la bino masolo to monani mbala sima bisous.